Yango zolela nini yango Tania? Olela nini? Likambo nini? Nzambe sunga biso bato na YouTube makila na ye ezalaka likolo na biso yango fo kosambela. Me ya solo fo kosambela Nzambe asunga bino a partir ya Kalili Mokonzi. Yango lelo bwana na YouTube asunga susu na nini? Ofungola konti na banki likambo nini? Motema mabe eza na YouTube oyo. Wana lobi ya solo motema mabe ali parce que bino nyonso bokangisa moto asunga bino ennemi bolukela ye makambo ebelebele. Bon sikoyo motema mabe wi ezali bosali okama surtout na ba faux compte. Oh bakoma faux compte tala ba faux compte comme nango faux compte ndeni koyeba motema mabe na ba faux compte ezalaka bato te baza na YouTube majorité bato yo yozokanisa te bango wana nde ba faux compte loba na yo surtout na ba faux compte oyo nasoka yo loba na yo obeto maboko Nzambe okamawa sayoka mawa tindela bino mama YouTube Nzambe penza okananu mawa na ndenge nini siko ozolinga mawa no likolo na biso na sens nini ekomi na kobangisa mawa mongo nyonso ekomi na kobangisa okomi otala bomobi Nzambe qu'est-ce qui se passe yango mpe nayeba qu'est-ce qui se passe eloko nini ezoleka otali bomobi tala Tania bagene mpe osalaka ya poison ekomi eloko pamba moto azoboma moto pour rien poison tomona chaque jour na ba TikTok chaque jour bato baokufa chaque jour mais ozolobela YouTube te mpo na ngai naolinga kutu ko jael azonga nde na food sud na ye azongaki ekovanda na okona mpo nani me ye alobaki na posa kozonga kuna te jael alobi aye na kini mpo tikala kuna akendaki mpo bota ya bongo te Tania olandaka ye te metene likambo nini ifo lokola onde panzani lokola kasonda lokola epanzani yo moni yango omoni yango ubie foto lokola baboki kasonda sikoyo nde kasonda epanzaka mutu bon donc yebi biloko to se repentir toana bagene toana bilenge makambo oso ezokomela biso boye totala nano nzela Nzambe to se repentir biloko ozoloba mokili oyo eza su malamu te me na wana nayokango banda kala mokili eza malamu te mokili ekomi na suka na banda koyokango banda nazala na 10 ans eloko nde ezali awa biso bato nde tozokoma na suka mpo tolingi koluka bilokela nini mwanza te bilokela maladi okayolobi wapi na internet ngana na moni tozolobela YouTube batongo banani chaque jour mais lelo nga na moni moto moko takufe toluka nano elonga Nzambe oyebi osala likambo boye osala likambo mabe wana nani opesa baninga mpasi ya mosusu olelisa baninga c'est le temps ya kose repentir yo banda c'est le temps ya kose repentir c'est le temps c'est le moment bandela yo patati patata bata Londres babengi yo donc bata Londres babengaki Yagola Yagola sali donc bino nde boyebi résultat ya malade ya Jael bata Londres bobengi Yagola ambo bokomisa biso bazoba te bon so bango babengi bango bazoba jusqu'à ce point que tomona ke tokomi bazoba likolo na bino non so komi zoba yomolobi ke il y a des gens oyo balukaka malheur na biso na YouTube ya solo il y a des gens oyo balukaka biso toseka te ya solo koleka bazaka tie na bino oyo balukaka bolamu na biso te il y a des gens sur terre surtout dans mon sur terre ok pas de problème mais non Tania olingo loba bato ya YouTube na bato balaba na bino bato baba na bino balukaka mabe mpo na yo te kaka bato ya YouTube olingo loba na famille na bino bato bazokufa na oyo batieli bapoison batieli bango na YouTube olingo loba bavoisin oyo boswanaka na bango oyo bwana bango boyokanaka te
Basa bata YouTube. Tania. Zana enregistré ko? Hein? Oh. Hein? Kotala nga bongo te. Loba longo loba. Namoni déjà, nous comprenons humanisme, quel que soit Abbé à Jaël, quel que soit la Jaël, mais mon temps ta pas moqué. Ata ya moqué. Biso nyonso na mokili tozala mabe. Mais ozoloba na banani? Biso nyonso na mokili tozala ba problème. Mais ozoloba na nani au juste? Na mokili tozala ba problème na ba placard de biso. Ya gola zata na motema ya compassion. Mais ya gola sali. Lelo yo. Nayebi te oyo esalemi Jaël les infections, les ambasou, babokeli et je sais rien du tout. To ozoyeba no makambo yango te mozolo. Mais komona lokolo mopende ya moninga mosi efungwama. Ngana na moni yango to yemoni yango. Omoni yango. Mopende obie loboko. Obie salipeka. Komona déjà mopende ya moninga ezofungwama penza. Omoni yango wapi? Zala registre ko? Hein? Zala juste. Nini? Bafingamaka chaque jour na YouTube. Banani? Bana bato bafingamaka chaque jour na YouTube. Siko ozolo banana na Jaël ou bien nani? Omona parent aza mama aza mwasi. Maza wana kaka mpona kofinga bana bato. Bon. Omona mwana aza na baboti. Maza wana kaka chaque jour kofinga baboti ya baninga. Mais c'est sorcellerie. Yango pe na quartier na bino. Yango pe na famille na bino. Yango pe na bavoisin na yo. Zambe. Yoka biso mawa batu na YouTube. Tala. Yoka biso penza mawa. Tanya, ozo baisinga mama. Mawa loli kona biso. Ozo baisinga. Ekomi na kobangisa mama onyo se komi na kobangisa komo okomotela mobi Nzambe, qu'est-ce qui se passe? Tala, Tanya. Jaël na mona ki omote. Omona ki teni. Le vendredi nazalaki ngai aruna na barezi baza. Bolego. Nazalaki na fête. Bon. Tovandi subitement. Barezi olakisa nga vidéo na kokaki même pas. So na oloba mama ba vidéo Jaël. Ça prouve que ma charge de poulet oui ma même na nzoto. Do omona ki on. Jaël likolo zo panzana. Ne longue zo panzana. Ne longue Jaël. Mais qu'est-ce qui se passe? Tala Tania. Tania, non. Yokanga. Le collagé les opanzana. Les PKG les opanzana. C'est quoi ça un hôpital ni? Nandako. Nandimite moto le les opanzana. Les PKG opanzana. Avant ni nandako. Na climatisé. Nandimite. C'est comme motango pe. Baza na famille anzalate. Chambre azolala bana bagarde école lupango azozali ekangamana ya directeur ya prison quartier vandi ya bato mbongo kaka chambre na ye eza climatisé mais sikoyo Tania mabedi loboko ezopanzana salipeka lokolo ezopanzana yoko kotala yango te ala vandi na ndako ake avaza na kati hôpital moko te na église moko te kaka na kati ya ndako omonaki elongi ntango batindelaki video wana ubi omoni kaka lokolo moko ezopanzana komona lokolo ezopanzana c'est vrai okokomona yango komona loboko ezopanzana c'est vrai okokomona yango mais omonaki nzoto complet na elongi ya moto yango mpo oyebaki eza Jaël to ndenge nini Tania tala makambo nozoloba bazo epanzaka likolo parce que biso toyebi ke Jaël ayebisaki biso batialaki ekwaza opente tomoni likolo ya Jaël epanzani esalaki nga nzoto malili taka nakokaki kosilisa soirée te noki bachar de poule tala tika baje Jaël chaud ozomituna bakesio zoso nakotuna ngeyanga nalinga nayeba nabengi ye te mais yo na ndako nga nabi Tania yo moninga na yo bozala na équipe nationale moninga na yo oyo moni le colonel panzani loboko epanzani ozwi bachar de poule okokosilisa feti te me ovandi no obengi no ye te obengi no mpe ye te olali no mpe bien na bachar de poule olamuki na ntongo na bachar de poule soki Charles obeni
chair d'épaule, ok. O la mokina, o sukoli, o lati, et là on est lati. Bon, o tchega na motu, na ebite soki matita kokoti. O zui matita kokoti, o tchena motu, o lati buba ya mado, o vandi. O bando sa l'émission, tche cameraman. Alors bando loba, si qu'on a géré lango, o bengi karate. Motu esali o somo, motu o zolela, motu o katifeti. Asa toujours kuna lokole panzani, le boke panzani, ezo continue peko panzana. Siko yo, mutamuti amalamu, o bengi karate. Moyene ko sala émission, po ibe émission ngo, o iba minute fwe koka, nombre oyo kaligilagi, 25 minutes. So koki ba peso pe signal esili, o kati. Na telefone no o benga ki, Aruna, o tuna ndenge nini. Bazonga ki bien ndako. Mais Jael oya panzali lokolo na loboko obengi ete. Sikozo luka oyeba bandoki balakana ba commentaire. Bandoki bazana Londres o babenga ki yagola. Ambo na quartier na bino bandoki balino na famille na bino bandoki bazali ba voisin no boka na kati bo lebele. Na mama yemo bato bele baza kuna na hôpital bazuli comme na YouTube te yo eloko na YouTube esaka koye kozwa mbongo bongo te aloba na bilubuzo bana Nzambe ya lola oh nazomona eza mbasu nazomona eza effet ya poison na muntu tika na biso so nazomona eza nini babwakeli Jael ozozongela même makambo bakoki ko réaliser ngo mapa oh mais vandi awate bon pas zolo ba maman mutasoma moi mingi nakoka même pas ko réaliser mozoko wa osala émission oh là là mbongo côté tubanga nzambe tubanga penza nzambe azabia wala ndo lobia so ko banga o to yebi amo c'est les gens na likolo na nike na chango na o chango na ni na ngai na chango na ni na miniature na monia moja komona o eselemeli Jael show au bengi même pas comment on likolo Jael show mopende Jael ezo panzana tala Tania nzambe to linga nzambe Tania tikanga tika makambo ya buzoba tika oyokia na miniature ochelo moya mwindo ondire mutaziki na cancer mais Tania yumo zoloba to banga nzambe yumo zoloba makambo zolo yumo zoloba tala izob mana monoko nomo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.